nyonso uzolanda Stéphanie Larose na La Roche Show. Bienvenue encore dans La Roche Show. Lelo na ye awa pour tout na bino moi mukie eloko na lobana liboso. Merci na ba commentaire na bino, merci na ba message na bino. Nzambe ya pambola bino nyonso na oyo volakisi vraiment bolingo esalinga vraiment kitoko. Bino moko boyebi ke semaine passée ezalaki libala na biso yanga na AMB to balaki vraiment. Donc nzamba pambola bino na zo ba message na bino tellement ebelé. Nabiki kuzungusila moko za quand même musala boyebi yango bien yango nabiki na sala vidéo oyo pona na lakisa bino eloko oyo senga kingai bino so butuna kinga ke oui Stéphanie suki nini oyo sali suki na sali ezali suki bozo mona eza nango brésilien te eza human hair te ezali synthétique donc synthétique oyo ewuti Congo donc ewuti mboka musika na kolakisa bino nango ezali boye oyo kombo nango yango ezali New Golden Collection ezali ya Congo ezali ya awa te botala ndenge ezali eza vraiment pete eza vraiment kitoko synthétique oyo kosala nango modèle nyonso lingi soki na libala ninga kababenda modèle à plat soki ninga kababenda modèle moko vimba soki ninga babenda modèle etengama isala baboye boye na se donc esala ka modèle nyonso ndeti ngai na libala na ngana ninga kiteke na sala suki moko kota ba couleur ebele parce que suki kota ka ba couleur ebimisaka vraiment teinture te et on a préféré que na sala suki ya noir parce que suki ya noir ebimisaka biso teinture vraiment mona ki moko mituno bi wow teinture on a sala nango te mais comment la bimi nango dans secret zaka ka moko les belles dames suki noir eza the best eza vraiment suki o donc na web ça bino so sala kango pour couleur noir zali couleur moko kitoko ebimisaka kitoko na biso basi. Donc yango na salaki na bike pourquoi pas na kolakisa bino bino pe botuna kingai po boyeba ce que because na camarade no moko na Congo ndeko no moko na Congo tuna esuki oyo akotindela yango eza nango vraiment cher te ndeti nga bapesa ki nango cadeau parce que nakendaka na Congo kala ça fait longtemps que nakenda Congo et na mona ki on a ba publicité na sepela ki nango makasi na senga ki camarade nanga wa kenda ki Congo pe ayaki nango na komba Adrien Kabungo bien soboye biebe yem na senga ki apesa ki nango na senga ki cheveux on a beki no fona la sabi nango po mona nango botala ndeka ki salinga et bon ce que ça yo e ko salon ndenge nini na kotia vidéo bino moko mona ndena bimaki na mariage. Merci. Bienvenue à notre mariage, c'est Aimé Bossy-Tampin, le 10 octobre 2015. Aimé Bossy-Tampin avec Stéphanie, maintenant Bossy-Tampin. Je vous remercie tous d'être venus nombreux de partout. Vous êtes venus partager ce moment avec nous. J'ai un petit message à passer à ma femme, Stéphanie. Je te remercie de fond de mon cœur d'avoir accepté de passer le reste de ta vie avec moi. Dieu est là pour nous. On dit que 1 plus 1 est aujourd'hui est égal à 1. Alors je te remercie énormément. Je te bénis. Je bénis nos enfants. Je bénis notre futur. Je bénis tous nos projets. On a passé des moments fantastiques ensemble. Et je sais que Dieu, il a un plan merveilleux pour notre vie. Alors pour tous nos invités et la famille, je vous remercie d'être venus. Je remercie à toutes personnes qui sont en train de suivre cette vidéo. Et je vous laisse suivre ça. Rendez-vous dans la salle dans quelques temps. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.
Balobi foto bandela ngo. Peut-être Stéphanie n'a aimé la piste, hein? Quand on va me demander, hein? Stéphanie n'a aimé, hein? Balobi quand Stéphanie n'a aimé la piste. Balobi Stéphanie quand Stéphanie n'a aimé. Balobi, bête pas photo bête. Tole. Hey! Indian! Balobi moto lo que no. Stéphanie la que sai go da bona kuruka. Stéphanie la que sai go da wako. Balobi emendo la que sai go da bona bandu. La que sai. Balobi la que sai. Balobi la que sai ango toleka. Stéphanie pour entrer mon jour. Ah ouais, Stéphanie, ok, merci beaucoup. Stéphanie n'a aimé. Nani a gagné? Stéphanie? Bossela. Nani a gagné? Stéphanie! Malembe. Stéphanie bien aimé. Oh, a gagné, Bossela. Ce qui est là, Stéphanie, vous le dites, yeah! Et Stéphanie? Yeah! Et Zali aimé? Yeah! Maman Malé va gagner. Alors, DJ, dans les cas. See you.
bosita mpene Na moni bino sur votre vidéo wana pe osepeli nango on ezala ki mariage coutumier nanga mariage religieux ezali à suivre comme bolobi ke nzamba zala na biso nzambe moko ayebinde tozo kene betape wana kokende pe nanga singa merci mingi na AMB na honneur au salinga na miso famille nanga na miso famille na yo na miso ba camarade nanga et salinga vraiment bien donc na lobi que désormais Stéphanie a commis femme légitime ya AMB donc voilà na ko pona ko lobela bino suki na bi ke to tuna kinga ke pona robe nanga ce ko na posa ko ba robe na taki liboso na sala kyango wapi na ziongo wapi tika commentaire na se ya vidéo oyo na couper so ba détail nyonso za na problème mon côté po awa tozakana eloko ko bomba te donc yo moko soza na posa eloko wana sepeli nango commenter tout na question na kozala wana pona ko répondre na ba question na bino nyonso na tia komba moto asala kinga suki na se ce que moni que sepeli na moto nda sala kinga suki pasala ka ba marié suki na tia Facebook na se ce que moni que za na libala no peso ya projet libala et tout limite peke asala suki komela na Facebook bien benga na numéro na et que ça là est vraiment kitoko mingi. Merci na Congolese Wedding kitoko na vous partager ma vidéo nanga merci na bino nyonso o bozotala ngai nzombe ya pambola bino nyonso mwa tukutani à la prochaine tinate et community na bye.